malamu Yesu oleki nyonso Yesu oleki nyonso ya oleki nyonso okufelaki nga Nzambe oleki nyonso ya bizala nekulusu etalisi bomoi oleki nyonso Yesu oleki nyonso Nzambe oleki nyonso babete yo mpona nga Nzambe malamu Soyez encore une fois bienvenus. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez nous. www.bomokoyamboka.com à cœur ouvert votre émission. C'est une grâce pour nous d'être avec ces chantres de l'Éternel, bourrés de talents, une très belle voix, dirais-je, et surtout une révélation de ces temps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, voici Héritier Songolo. Oh Yesu, ya malamu Yesu. Oh Yesu, oh ya malamu Yesu. Héritier Songolo, révélation de l'an 2015 déjà d'avance, parce qu'il a été déjà nominé et il a été déjà aussi honoré, vu l'œuvre et l'album actuellement. Il est en train de cartonner. On ne le présente plus. Cette perle rare au milieu de nous et surtout cette voix angélique parmi les saints. Chantre de l'Éternel. Actuellement dans le bac, son album cartonne déjà. De passage ici en Belgique, sous les ondes de Mobavision. Le manteau de bokoyamboka.com. Vraiment, c'est l'honneur bien pour nous. Il s'agit bien de Héritier Songolo. Héritier Songolo, how are you? I'm fine, my brother. I'm so happy to receive you here. But we are in Belgium here. We have to try to speak a little bit French. Here's the people speaking French here. That means also the people that follow you in Congo and everywhere. We shall talking in Lingala, in French, and Portuguese. You speak also Portuguese? No, I don't speak Portuguese. You don't speak Portuguese, but you are asking in Portugal and Angola, so. Because sometimes I live with the people from Angola, the people from Portugal, but I don't know how to speak Portuguese language. Okay, do you want to speak a little bit loud for our microphone, please? I want to just say, welcome in Belgium. Thank you very much. Comme on dit chez nous, te tomber libre malamu, sans le bon héritier. Naza bien par la grâce de Dieu. Dites-nous un peu l'ambiance à Belgique, trouver un ondengeni, au Lekakatan, on y mais cette fois-ci, on a un cadre à Moussala, un cadre album, ou trouver un ondengeni. Non, Belgique déjà, on a des musiciens, baza ini. Souvent, baza on a des organisations minene awa, na monaka. En tout cas, Belgique déjà c'est bon. Ou déjà troisième fois, na Belgique, na Moussala na mona esala. En tout cas, Belgique déjà mboka na sumu paate. Héritier Songolo Azali Sumopayate, Héritier Songolo Azali résident en Angleterre, Azali British, mais Azali d'origine congolaise, comme je l'ai dit. C'est que nous voulons tout simplement parler aujourd'hui à cœur ouvert. Le but de notre émission, c'est tout simplement au fond de l'obsomotema. C'est-à-dire que bon, c'est que l'été. Tu continues autant de motuna oyoyo, nous allons répondre mais na motema nous sommes fongoli biso yango que vous allez pas me parler de ensemble. Tu nous permets comme ça que fond l'obsomotema na yo. Naza déjà motema. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Comme dans le baki. Album est déjà dans le marché, sur le marché déjà, album Ezali, Yesu Azabien. Pourquoi titre Yesu Azabien? Non, Yesu Azabien, Eza Marambo Yesu Asali na vie na ngai, Eza minene tellement zo continuer au sala. Yango na fait non avec Azabien, Azab pas décevoir batute. Na mokili to za ba déception za trop na mokili muto so la que loko opesa ote. Mais nzambe so lo ba ki atambusa. On a suka to lo ba Yesu Azabien. Je disais aussi que dans cet album, j'ai eu la grâce d'écouter ton album qui cartonne vraiment ici en Europe. Et il y a une chanson que vous avez intitulée Ole Kinyonso. Ole Kinyonso, that song means is above all. And how do you receive this message? Comment est-ce que vous avez reçu l'inspiration de cette chanson? Nga pena ba message nga trop eya na ba prédication ba bateaka na kosambela trop. Message wana et qui le aventure mais namoni impact nango après Sidi Kobima
ndenge peuple de Dieu bazoyo kango oleki nyonso déjà nzamba leki nyonso. Alors, bienvenue dans le Seigneur, je vous laisse un peu découvrir un peu les notes de cette belle chanson et la voix de cet homme de Dieu, chantre, héritier Songolo, Oleki Nyonso. Oh, oh, yes. Oh, yaya malamu. Oleki nyonso Yesu. Oleki nyonso yaya ye. Oleki nyonso ye. Okufela kinga. Oleki nyonso Yesu e. Oh, misala ne kulusu. Etalisi bomo. Yaya. Il y en a tellement plusieurs chansons que nous allons découvrir à travers cette émission d'aujourd'hui. C'est juste le briefing par rapport aussi à notre emploi du temps parce que bientôt là, il va prendre l'avion pour rentrer en Angleterre précisément car il est vraiment demandé. J'aimerais un peu que nous puissions parler un peu, Papa Héritier. How you became a singer? Comment vous êtes devenu chanteur? Musique depuis kala. Nzamba senga grâce à mine na fandi na ba grand on nzamba elevaki nga déjà na oti na famille moko ba emba bien maman nga za grand choriste na kina emba très bien mais na comprenait que don eza na famille yo na senga ki ma nzambe nzamba sanga grâce na sala ba sacrifice mususu ka pona boma nzoto molimo ekola pozaka na ba gift musu ba grâce musu nzamba pesa so avait manifesté faut yo mo se sacrifier na muto na bandi musique kala depuis Congo. Si on continue à Londres, si on a voyagé pour c'est bon. Et qui a été votre source d'inspiration en chantre? Peut-être modèle, par source d'inspiration. Christ reste toujours notre source d'inspiration, bien sûr, mais un modèle comme étant de chantre pour la musique congolaise. Modèle, les a trop dire que modèle, modèle n'a pas mais nayoka frère Matou Samuel trop na vie nanga, nayoka pe papa Deningo ne trop. Nayoka bango trop pe na continue à koyoka ngo batunga nayoka pe na makasi. Mais dans le modèle dans la musique est moins différent. Mais ça papa on a interprété bango trop. Tout ça presque c'est tout à fait, les gens disent vraiment que quand vous chantez c'est presque Denis qui chante. Et alors papa Denis au moins le passano azali kotoyo to peut en passant et nous allons écouter un peu une chanson que j'aurais bien souhaité Toyoka. Ezali Belela. La chanson Belela dans cet album, Ozoki Inspiration Mondaine. How you receive the message for Belela call, you shall be answered. If you cannot translate that. Alexei Batamo est difficile na vie nangai. Nathalie Bible. Nabike ezana kombo moko te o ezali kolo akoleka ba kombo nyonso eza kombo na nzambe. Ezana ba promsu na vie. Mutoko sisango nzambe fois sisango. Pe ba promo nzambe si za pe ka ba promo minene. So na monike na ba promo nyonso okobela ngata msuna lali na okiote. Men kolo tonto be la ga ya nolara. Comme il est écrit dans Jérémie 33:3, Toyoka Belela. Belela, 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 kombo na Yesu. Belela Yesu, Belela Yesu, Belela, kombo na Yesu. Kombo mokote, epesa melibiso. Alléluia. La mélodie ainsi que la mélancolie qui est dans cette chanson, cette mélancolie donne l'envie de pleurer et surtout d'adorer. Voilà pourquoi l'émotion est toujours là quand on vous écoute chanter. Et j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler un peu par rapport à cet album. Vous avez engagé qui à la réalisation de cet album? Secours na kati album naembi na bandeko belé naembaki na sala nzembo mona frère Odine Kulusu naembi na frère Christian Kitoko naembi na frère Patrick Makengo naembi na frère Dede Kof naembi na frère Jisenga naembi na frère ba Richard en tout cas ba edaki ngai ba on a c'est na mon presque album ba edenga na ba kero ba edenga na ba maloba frère Odi Pelisusi ya edenga na ba texte mususu ko bongisa te kiti kotana salango kotana zongisa boto sala ne fait featuring na nzemo moya ekulusu. Alors si on pouvait écouter un peu l'une des chansons aussi phares dans ton album Yesu Azabien, c'est Papa Nalola.
That means our Godfather, our Father in the heaven, Papa Nalola. Let us sing together. Nalola, Yesu. Mosungia basanto nkolo. Olemba natali kambo mokote na samo kilo yo Yesu. Eloko mokote Yesu. Elekela kayo. Namona bato bazwate. Lelo bakoma na bozwi. Na kompani na yo osakaka kopesa misala Yesu. Zamba yo motema malamu nanu na monate. Zamba yo motema boboto na monate Yesu. Atumbolaka bato asenga tabka mbongo te Nzambe Yesu. Soki ezoya te andisa makaka kimia. Soki ezosimba te zala kaka na kimia. Abikisaka basusu na malabi ya maba. Yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo Nzamba biyano. Ozana nyonso Nzambe. Ozana nyonso Nzambe. Olemba na likambo moko te na samo kilo yo. Nzembo na obenga Papa Nalola po anini. Mwana nyonso tango ba kolukilake makambo na ndaku na ye ayeba ke papa obundela ye. Ce qu'on a bien parlé ni pour papa alimbana na likambo te problème nyonso ya na pa Nzambe solution ngozali. Héritier Songolo, quelle sagesse et quelle inspiration d'avoir composé ces très belles chansons, des beaux cantiques dans ton album. Je dis bien Yesu aza bien. Album Yesu azali bien yango yo boti kotala yango. Motokati na molimo donc bandeko ba mon album yango yango yo, voilà album yango yango yo, c'est déjà dans le marché, sur le marché, partout dans le monde, vous pouvez en occuper. Et ça sous nzembo mosusu eza touchant na kati album na yo osala nyonso eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu Masiya libanga na talo po bokela ngai na elilingi na yo otebo Nzambe kati na ngai otindinga na konze na sena moi Nzambe yango na lobi osala nyonso po na ngai Yesu motema na nga fandisama na kimia eloko moko te ekoki kolekela yo nkolo eloko nini te basalaki yo babetaki yo bafingaki yo kuna ne kulusu elaki makasi Yesu. Il y en a tellement de très belles mélodies dans cet album Azabien de notre frère chanteur Héritier Songolo, English boy, as we call him Englishman. Alors vraiment, c'est un frère de bien dont nous vous invitons à découvrir. Héritier Songolo, vous êtes aussi invité le 27, du 1er au 4 juillet en Belgique, dans la grande convention à Bruxelles Women's School, parce que l'honneur aussi honoré par pasteur Moïse Mbiye. En tout cas, c'est vraiment agenda nayo. Un message à réclamer ce qui a généralement permettre aux anabiso et vous n'allez pas mourir pour le peuple ensemble. Dites-nous un peu, qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur pendant ces temps-ci au monde entier qui vous suivent à l'instant même? Qu'est-ce que le message que vous pouvez avoir? Spécialement vraiment que le message n'a pas passé dans le botanier. Nzambe déjà alobaka ngoko tout na ki na mboka Congo ayebisaki basene ki na otambola monde entier onezaka ba accomplissement souci na nango na mutema na ngai ki bato ba comprendre que Nzambe ali pe toujours na beta asete pa ba jeune faut sela Nzambe mokile sila nango talaka bato banda lo engele lo bakomba na Nzambe tala ena ba promotion men of God soko za na Nzambe te okokate mais za na ba promotion so Nzambe ali netinga bo so promet na kotaka na ndako na fuka minti mais message on Nzambe tia cœur na ngai
ko panza sango partout dans le monde. Comment est-ce que panza na nango? Mais na sima na ngai eza pe na bamboka musuba oyebaki eza na frère moko uta en Angleterre azo adorer Nzambe. I'm so happy. I don't know what can I ask you again as a question, but the deeper of your message, the deeper of your songs is more than we can talk about it in 20 minutes, 30 minutes. I want to just say to the people, he's one of us in the Lord. Nice music. And so by that music you shall be blessed. Bless this ministry. God shall bless you too. And so, presque arrivé à la fin de notre émission d'aujourd'hui. L'honneur a été bien pour nous de nous avoir ici en Belgique. Vous avoir ici, ça a été pour nous une grande bénédiction. J'aimerais que vous puissiez nous chanter des chants selon votre cœur. Un chant que vous aimez, par exemple, beaucoup, en dehors de toutes vos écritures. Voilà. Yangwana toto mboli mabo kolikolo totatoli oya kolona se suki ya pembe kobimati na mutu na ye waza Nzambe kumama nkolo kumama nkolo Yesu kumama nkolo mosusu azalite so musu na yemba. Attendez un peu, cette chanson entre parenthèses, il y a les gens qui disent que c'est la chanson de notre bien-aimé José Nzita, il y a d'autres qui disent que c'est la chanson de notre bien-aimé Odi Kabango. Mais vous qui êtes dans cette cuisine, dites-nous un peu qui avait préparé cette chanson. C'est clair, c'est frère José Nzita, mais frère José Nzita avant. Na fanda na Frodi na c'est un serviteur de Dieu, c'est un compositeur. C'est un bon compositeur. Après, voilà, plus bon monde dans la première CD, deuxième CD. Gloire au Seigneur. Alors, je tiens à vous signaler que la chanson dont le bien-aimé vient de chanter à l'instant is written by Odi Kabango qui sera avec nous dans les jours à venir sur notre plateau www.bomokoyamboka.com sur les ondes de Meba Vision. Alors, une autre chanson préférée de notre bien-aimé héritier Songolo, ça serait laquelle? Yonde pole nanga oyona tselaka motema yonde mwinda mwanga nzela nanga inabilaka Yesu nakokende lisusu wapie yonde maloba ya bomoi etamboli nanga na se na tango yo esimbami na yo yonde pole. Alors pour tous ceux qui vous suivent dans le monde entier, dernier message et peut-être une salutation à quelqu'un, ça serait qui? Nzamba pambola batu nyonso bazolanda bomoko ya mboka eze mission ezo mema mambala mpe na mboka nazoyebisa mutu mota msoza na problème batu batiki yo mais na papa mo atika batu te mutu akolinga yo mais awanga no un jour kowanga na ngo za wapi to akowanga no un jour to akotiko un jour mukolo ba kunda yo mungo soto ke na cimetière to pesa baye to tiki mutu mais to za na nzambo atika biso te na yesa mutu mo olobi mokile tiki nga gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Vraiment, j'appuie cette parole-là parce que j'avais connu aussi un grand problème dans ma vie. Mais votre musique, votre guitare m'avait soulagé. C'est juste pour dire comme ça, comme vous l'avez dit, comme ça qu'on peut espérer à une promesse. Alors que tout à l'heure, tout le monsieur chéri n'ingakayo, chéri yo kakasoki yo te, tout ça la nabete, mais nous avons tout ça la mabe. Il y a motombola misune kunusu, au comment était moninga malamu azali, moninga malamu azali. Yamoto pesie kombo ete Yesu aza bien pour nani pour azong sala kamoto santé aza bien pour nani azong sala moto elika aza bien pour nani azong sala kamoto o nyonso ya bunisaki tolobi ole kinyoso pour nani pour ataba le bindenge nini yem tatela kamoto suka pona okata likambo na moto tolobi belela pour nani parce que yenda le bio belela ye nakata ba problème na yo nakata libala na yo ba projet na soko beleli menene na nzambe oyo ya héritier Songolo nzambe oyo ya évangéliste Vincent Banazali okomona monene na ye to benga kai papa na la pamba te nyonso yotaka na lelo zakaka ya malamu ata sangola ya soko na lola
ye baraka ezali bomoi na ye pape mate yesu azali kobenga liwa bomoi tala esengo motema na biso ya mwana bible ezali koloba ete eza na mokonzi moko ya atindaki liwa na ndako na ye na nkombo ya Ezekias. Ntango alingi kokufa akanisi bolamu na nzambe akanisi mpe oyo asalela nzambe aloba nkolo okaniselanga quand même mais alingi na nzela ya ndeko na biso héritier Songolo ozongisa mpe makanisi na yo na basouvenir na yo na nzambe osalela nzambe nini mpo akota likambo na yo na minute oyo yango na kopropose obetela biso nzembo moko avant obeta nzembo ya suka ya album na yo nzembo oyo na kodediango bandeko nyonso baza na Angleterre bazali kolanda biso baza na Congo bazali bipai nyonso bazali kotraverser temps difficile. Je pense directement à mon pasteur en Angleterre là-bas, pasteur Ngombo, je vous salue, pasteur Maps, pasteur, vous êtes tellement nombreux là-bas que je ne serai pas oublié. Entre autres Berger Lecoq, en tout cas un grand merci. Et Irène Mokoko, Charles, Mary, Bébé Ramazani, mon ami Constant. En tout cas, vous êtes tellement nombreux que cette chanson est à vous. Notre émission d'aujourd'hui à cœur ouvert sur www.bomokoyamboka.com. L'invité du jour, c'était Héritier Songolo, chantre de l'éternel, citizen, autrement dit British man. We are so happy to have you inside Belgium. We wish you nice journey back home. And so we have just say we shall miss you and we are together in the Lord because you shall come back for us. I'll come back after next month. Yeah. So I got one invitation. So your invitation I have to come back as well. One invitation I have to play to. I forgot. I don't want to say to the name of the church. The name of the church right now, but I'm gonna let people know when I'm ready. When I buy my ticket. So in 1 month I'm gonna come back to Belgium. God bless you. God bless you. All information you can find it at our website www.bomokoyamboka.com ou bien sur le don de www.mebavision.com pour envoyer toutes vos questions concernant votre invité, concernant votre artiste. Alors, quelque chose concernant l'album Yesu Aza Bien. Baroki Kozongwapi, numéro de téléphone, adresse, comment peuvent les gens vous rejoindre facilement? How the people can reach you so quick for one business? Na moment où ils ont déjà na iTunes, ba obana ba fondé monde ngo développer na technologie. So betika frère, betika héritier espace Songolo. Ils ont na iTunes, so ki na matongé na kin frère service au monde pas frère Alain P. Otobenga évangéliste Alain. Et ali déjà na Belgique à quelque chose. So mon canal album ya frère héritier Songolo, ya ali pe na bosani ko pesa merci papa na biso ya peine du soir. Na sima ya site wana batu bazoka nzembo nanga na pesa papa na ta enkate nzembo abelela nzembo lekino so na bosa nte papa Crispin na alma nzambe apambola nzamba kokisa posa motema na yo pozo beta sidi na ngata mbongo na pesa ngote ezo pambola ba nazo ba fidi frère ki toke sidi en tout cas ba nzembo ezo pambola batu na sima ya site wana pendi soir nzamba bakisa soupe na site wana keneli boso par le nom de Jésus.